Mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission nangai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba maman, mbote ba papa. Merci mingi lokwa boyamba na banda kuna bino. Merci mingi lokwa boyo kwa ngai. Nzamba pambola bino mingi. Ngai mama ni na yesu na émission na ngato linga na biso na kati ya RD Congo Info.fr. Bande konanga lelo na yena émission moko na yena sujet oyo ya makasi. Sujet na yena ngo ba msusu ba olinganga, ba msusu ba olinga te. Ba msusu ba osepela nanga, ba msusu ba osepela te. Sujet na yena ngo lelo ezali sujet oyo ba makambo oyo ezoleka. Na lobaka makambo oyo elekaka na kati ya communauté na biso. Makambo ya mikolo eza makambo ba mama oyo baza ko bebisaka nzoto na bango ya basi pona ko kotisaka biloko n'importe quoi na kati na nzoto pona kokanga mibali. Ba mabala mingi ekomi ko kufa lelo oyo pona ba makambo ya basi oyo baza ko tia bitia pona kokanga mibali po mibali ba bosa na basi na bango ya ndako po mibali ba landa bango. Ba divorce mingi comme ko sama lelo pona ba kisi. Ba kisi oyo ekomi ko tekama ndenge to yoki yango na kati ya Château Rouge, na kati ya ba na mboka bato bana basi bazo ko ke na mboka bazo ya bazo ko memaka ba kisi bazo ko kotsa na kati ya nzoto na bango basi po ba kanga mibali ya bato. Pe baz eza ko salama baza ko teka mibali ya bato na zabulu. Bande konanga, est-ce que soko kamati kaka mafuta ya pamba oyo beurre de karité o kotsa na kati ya nzoto na yo po tango kolala na mobali na yo mobali no alinga yo akangama na yo abana koloba loba est-ce que salama soko zuka beurre de karité o ezala batiaka na poso o batiaka na mutupo e sala suki bien est-ce que soko kamati ngo kotsa na kati ya nzoto no pour komisa mobali liboma bandi koloba pamba lokola zoba ti. Ce qui va pécher le qu'on a c'est que démon moko azana kati diable moko azana kati oyo akokotsa ina kati nzoto na yo mwasi akokotsa na kati nzoto nyewe na mtu abanda ko agir ko pesa mobali na yo esengo oyo yozo mona keza malamu biloko wana bande konanga basi eza mabe so yubo ebite biloko wana bino boko ko zwa wana o boko ko somba boko no soma wana ba wenze boko no soma ko partout. Eza malamu te. Oui biloko wana epesaka ba fibro, epesaka ba cancer, epesaka ba myome. Po bokokotisi molimo mabe na kati ya nzoto nawo. Pe mobali oyo akovana nayo epesaka mobali malchance. Mobali akosala bakambo ba faire na ye, okutaki ye azaki na mbongo ebele, okomi na ye obandi ko tchatcha biloko po alinga yo bakisi na kati ya nzoto ya basi. Po alala na yo tama kolala na yo alinga yo mingi aboya mwasi na ye atala mwasi musote kaka yo mokangi yete po biloko ndenge basala ngo epare na bandindi ba biloko bandindi wana eza ba démon donc okangi ye tango yo okanga akomika ya yo okangi na am na ye donc biloko nso osala yosimba te okomona okuta na mobali moko azaki na mbongo azaki na musala na ye bien ata mbongo tasaki na musala na bien azaki na kimia azaki na paix okomona otie biloko wana okomona bokomi na ye makambo mbongo komi problème asala boyo simbate azongisa boyo simbate asa ozoko mituna mobali ngole tokuta na azaki na mbongo tozaki bien alinga mingi me makambo tozosala ezo simbate okangi ye biloko yo tie na kati wana yango mpe bisi mwana bato yango ekopesa pe na yo moko pe malchance so mobali wana lingi yo mingi na biloko wana ekopesa bolingo akolinga yo oui mais yebaka ke na compte revers nango ezali zwa ekokoma na mobali wana mingi zwa wana akoko sala mabe pour so zwa pe leki okomi mal à l'aise bosoko osalini ovandisiye osali po alinga yo mingi asoka zana yo amona kaka yo amona basi mususu te me oteki ye na zaboliti oteki amina ye akova na yo me bokozalaka problème na problème bokozalaka na kimia te bokozalaka souci na souci pourquoi parce que il y a kolingo mingi mais zablo kozala na kati na bino po ya pesa kate po bozwa kimia akopesa yo kansinde ozu kimia mais ozu kimia te ndeko nanga
olobi kozwi mobali avandi na yo mais suka beaucoup kabwana parce que le diable vient que pour détruire tuer et égorger ayaka pas pesa kimia te yo kokanzanda pesa kimia lokuta osepeli pozo mobali muninga osali ba kisi okoti na kati ya nzoto otie na kati ya biloko kolia atiki mwasi na ye alandi yo bovandi mais c'est pour un temps. C'est pour un temps parce que comme bolingo moko il y a sans volonté à mutu. Et comme bolingo moko où il y a joie et comme il y a forcé aux yeux na makasi. Au vandi na makasi. Au teki molimo na Satan. Bande konanga balibala bongo esuka kama be batu ba vieillissaka ensemble te esuka kama banzana ka oyibi po ni ba banzana parce que ba kotisi zabulu na kati ya union na bango bande kubutika biloko wana za malamu te diable azo kosa bino eza lokola eza illusoire donc ça veut dire eza lokola ba biloko ba jende ba salaka je crois qu'il y a des soso na kati ya bien ndeke ou bien pigeon na kati ya poche na ye omoni bongo lobi oh azama kasi mais ça o zo mona na simeza na makambo bile boutique makambo na pratique wana comme mona ngo et comme ko salama mingi na kati ya communauté na biso eza malamu te biloko na bande ko na basi diable zo ko sabino bozwa biloko na te ko tiaka na kati ya nzoto basi et puis ça ba fribom et puis ça ba miom. Et puis, je suis kanga kama bota po uzoko sa zabu na kati ya nzoto na ole ya nyoso so kotsa diable avandi akoti avandi mingi za ba sirene des eaux wa mingi za ba sirene des eaux batu mingi o basala ngo basala ba biloko na babala ba we panzana ba vanda te ba ko vanda pour un temps après suka bo kabwana parce qu'ils ont volonté na yete aza guidé par le diable guidé par les démons. Bolingo ya solo soki za ya yo oza na besoin kotia ba biloko wana nyonso tuté oza ko bebisa se na yo oza ko bebisa vie na yo oza ko teka molimo mbali le ole pa ya zabulu oko kanta ye mo mbana ngaya nde na sala yo abimaka te atala basi mususu te azalaka nanga mais c'est pour un temps tango biloko ne kusila okomona tango kotelema kokamwa yo mokoloba nyoso na salaki malgré na sali bongo akeko zo mwasi mususu asali ndengeni ata zuma mususu akobouger te lokuta yo zanzambe te bakosi yonde oya yebi makambo nyoso oya salaka makambo nyoso oya pesaka ezali nsambe yemoko ye mutasala mukili na ye asala biloko nyoso ye mutaza capable ko pesa ye mutaza capable ko longola ye mutaza capable ko sangisa c'est abluté donc biloko wana bino bozo sala wana botika yango botika bakisi bozo salela ka mibali et comme à la mode oyoka ka ba mama bazo lobango balebi ozakala ha balebi oyo boye monde baby tozo comme ko kende na suka Matthieu 24 Jésus alobaki yango wana bokomona ka mukili ndenge ko bongwana etika mukso Yesu aya akoyo kuta bino ndenge nini na bakisi akuta bino ndenge nini kimia bazwa kwa pa mususu te kaka na Yesu kimia bazwa kwa pa mususu te kaka na Yesu soki Yesu te mama okozwa kimia te kimia ze pa mususu te kaka na Yesu kangama na Yesu kaka mususu te kaka ye kaka mususu te kimia kozwa pa mususu te mutako sote nzambe ndeko nanga nazo bana solo kimia kozwa pa mususu te ozongo na bakisi te ozongo pa ya mutu te ozongo pa musala nzambe te ozwa kimia pa ya ye moko nzambe Yesu abi akeye atike bino kimia o mutu mukila ko pesa bino te donc bino so boponi oza ko sambela omona ba mususu aza ko sambela ataka komba Yesu mikonso te makino osomba bakisi wana so bakekisa na bakio osomba wana ba wenza ngambela kuna bakio osomba ngoso wapi ba yena ngo bandi ko kotsa na kati ya nzoto na bango bakoyana bakisa ndenge na ndenge o soko sali bo bala ko sala bo soko sali bo mbala ko sala bo nyoso neza pamba eza illusoire eza na eza nyoso tozo mona na mukili tout ce qui brille n'est pas de l'or alors so kangama na nzambe okangana Yesu okangama na mukolo e makambo nyoso mukolo ya biloko nyoso oya sala biloko na ye oya yebi oya tanga kaka na kati ya mitema ayebi mitema mutu na mutu ayebi oyo nzungu eza na mufiniko nango oza na besoin koleka ba biloko kosala biloko na nyoso tete bongisa nde maloba na yo bongisa se na yo sukola ngo bien zala propre zala na ndako no bongisa ndako no tia ndako no
pesa ndako no kimia zala na kimia na bolingo ozana besoin biloko na nyonso tout et osani so ozangi biloko bolingo ata otie biloko yango mobali yango soko avandi mais olambaka malamu te osololaka bien te osukolaka bien te ovandaka na bato malamu te bon biloko yango esani ekosani esali eloko aovanda wana me akozala ne heureux te akobima libanda malamu kutu bongisa na ndako na yo bongisa tia kimia tia bolingo na kati na ndako na yo comme ça okomona makambo nyonso eko ezala bien kozala na besoin kozwa biloko wana kokotisa na kati ya nzoto tozobebisa nzoto na yo basi mosusu omona bakobuta ekoma problème mpona kotiatiatia biloko na kati ya nzoto botika biloko wana eza na ntina moko te eza malamu te botika bakisi bozwa kozwaka mibala bato na bakisi bozwaka mibala bato na kotiatia kotia na kati ya nzungu kotia na kati ya nzoto kopakolaka biloko na nyonso eza abomination na miso ya nzambe bongo nyonso basala yango basenga pardon base repentir babwaka biloko wana basenga pardon na nzambe basenga pardon na mibali na bango d'une manière d'une autre basenga pardon batika biloko wana eza na ntina moko te esala nango eloko moko te epesaka kaka no basentiment loko ezosala mais ezosala yango te donc bandeko nanga basi boyokaka conseil na opesa bino eza na ntina moko te boyebi biloko nyonso tuna mokili ezalaka soki oyo ndenge yo kokanisa na motu na yo bapense na yo yango nde moto kosalamaka soki yokanisaka eloko wana moto mobali na yo kovanda na yo abanda kobimisa moboko abanda kosala mpo na yo pense na yo wana nde yango nde moto kosalama mais yebaka ke eza na conséquence makambo nyonso tosala na mokili na biso ya lelo oyo ezala na conséquence na oyo nyonso yo kosala na conséquence ezali baconséquence ntango koya kolela te kolela te ntango conséquence ekoya mpo baacte nyonso topozaka ya malamu na ya mabe conséquence nango ezali donc boyo nyonso bazwa mabala bato na bakisi bakende se repentir batika basenga nzambe pardon basenga bato wana oyo basala bango mabe basi wana bato oyo basala bango oyo bakende babotola mibali na bango bakesenga bango pardon base repentir batika makambo wana bavanda batambola na nzambe mokili eza ya biso te toza na biso baleki nzela okoki kosala obebisi libala ya bato ozwi mobali ya bato mpo na bakisi okokufa lobi okotika mpe mobali yango okende kosamba mpona epa nzambe ya pamba mpona nini mpona biloko ya mokili mpo omoni mobali wana olwili mobali wana le mosusu mobali wana ye na mwasi nde baza ndenge wana lelo bakome epa ndenge ozala bongo te donc bandeko nanga basi botika makambo wana botika makambo bitiatia wana eza na ntina moko te soki oza mwasi oza sur na yo bongisa kaka nzoto na yo bongisa ndako na yo bongisa likolo ya pantalon bongisa se ya pantalon. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. donc biloko wana nso boyokaka te bacamarade oyo bazoya tiabo sala bo bato mingi bazwaki ndoki na bacamarade nakendaki kosala kuna nasalaki kuna nakende kotala mama moko asalaki nga boye esimbaki yo mpo olandi tika biloko wana tika eza malamu te bafamille mosusu babiloko wana bakisi wana basimbaka yango te okoya biso na famille na biso soki osimbi yango okomi libonya epai na biso na libota na biso oyo ezala bakoko banani soki okoki kosimbaka kisi oye liboma tozala bandeko na biso mosusu basimbaka bakisi bakoma maliboma bakufa to babiloko wana eza malamu te bozalaka na yesu bolingo kaka so bolingo ezali nyonso ebongamaka oza na besoin kisi te so oza na bolingo soki olingi mobali na yo mingi ozolakise bolingo ozolakise tendresse ozolakise amour okopesa ye nyonso olingi bonheur na ye olingi malheur na ye te bongo soki olingo te pourkui olingi alingo ndenge nini
Donc olingi osalaka n'importe quoi, obéir na mobali na ote, ofingaka ye, olambaka te, osalaka nyonso mabe, ya vanda kaka alobaka oui atai moko. Akomitaba. Non. Bongisa nde. Bongisa kisi eza na onatina te, eza na ngonga moko après kosila. So esili okobakisa susu. Donc bon non, aussi ça kaka obakisa. Ilo osenga na oya sala nyonso. Bandi nganga. On a ça dans le lelo ya mwana. Bolingo nde motemonisaka libala soki nalingi motu so nalingi mobali nanga na kokanzela ye mabe te nakolinga azala bien azala na esengolere nyonso nakosala oyo nyonso ye alingaka mpo te asepela so nalingi bana nanga nakosala nyonso bana nanga balinga mpo te basepela nasala besoin ke kotyakatiaka babiloko oyo nayebi epai euti te oyo soki basala yango na nini soki bamosusu balobi basalaka soki ezalaka wana na bandindi. Vraiment, bato mosusu babangaka te tobangaka makambo tobanga nzambe ntango yo ozosala moninga mabe ozosala nzambe mpo yesu aza na kati na biso nyonso to ntango yo ozosala moto mabe ozosala nzambe tobanga. En tout cas vraiment merci émission lelo ezalaki mpona ngo bakisi wana oyo babasi biso basi tozosalaka eza malamu te omoni basi bamama mosusu bakanga mobali okende wapi nde nakanga ye okende wapi yo moto bota ye yo moto osala ye yo nzambe you ulubake akokende wapi donc asa esclave na yo moto akoza esclave ya moto te yesu asasumbaki biso esclavage eza lisusu ya biso te donc bamama vraiment biloko wana botika yango soki ata bacamarade mingi ezala bacamarade moto bamemaka baninga bamemaka bato na bamakambo wana donc bolandaka bacamarade ndenge wana te soki camarade ayeli yo yesu oyo efungoli maboko oyambi ye soki ayeli yo bamakambo wana bakisi babisalasala na kosala na yo te oyo okende lifelo okende moto okende kozika ya pamba. Vraiment merci mingi mais boyambaka ngai bandako na bino lelo lisolo nazalaki nango yango wana oyo kotiatia biloko wana pampamba wana eza na ntina moko te botika na malamu. Vraiment merci mingi lokwa boyambaka ngai lokwa boyokaka ngai boyoka baconseil na nga mama mpo ete eza makambo tomonaka eza makambo toyokaka eza makambo mpe oyo toviva yango mpe ntango tozalaka bajini toviva baninga moto bamema biso mpe mais tomona mpe mema biso na epai mongo te. Donc moi le quoi to komi ba mikolo to bité to pesa ba conseil pona ba leki bazoya pona ba mamo bazosanga bazokanseza malamu eza nango temporaire pour ceux qui zakapeza makasi kasi bo basala ba biloko ngo bakotsa na kati ba nzoto batia na kati ya biloko balinga ko kabona te na mibali yango balinga bavanda ti bakoma mibange basima nzete mais pona nde bakabonaka so bakabonaka segeza na ona tina mokote segeza na ona puissance te donc pesi bino sombote na pesi pe cameraman na biso Jo Angelia, la flèche ya Nzambe, apesi bandeko nyonso to bamama nyonso to balandaka ngai corps ya Christ nyonso apesi bango mbote Nzambe apambola bino mingi napesi mpe mama Benete na kati ya mipa intercesseuse monene ya biso Nzambe apambola napesi mpe mosali na biso napesi mpe pasteur na biso Kilen Kalala na mama Kalala na bao nyonso balanda basali nyonso ya Nzambe ko bayebinga na bo bayebinga te Nzambe azala na bino apambola bino nyonso atia loboko na yango ya na kati na bino po ete okamba mokili na ye pe peuple na ye botikala malamu Nzambe apambola bino nyonso bolandaka ngai émission na ngai ya baconseil botika malamu nalingi bino mingi Nzambe apambola bino nyonso to bisous amen bye.